Bandeko mbote nzambe apambola bino partout bozali. Nazosala vidéo oyo pour ba propos ya Kamere. Cette fois-ci Kamere est clair. Ngai nazosenga bakanga ye ne bakanga ba congolais. Parce que personne ignore que Kamere est d'origine burundaise ou rwandaise. Bango bakanga bango te so bakangiye ba pression ko ya ba bimisiye. Mais tout le monde ndenge olomide bazo convoquer pour la vérité à lobby. Mais nani Kamere par bi vérité moko oyo a priori faut bakanga ye. Kamere à lobby na bureau et président de la République batuchi bazakuna. Na armée bazakuna. Les Tutsis ils sont partout. Alors, vous va prendre le bateau qui est dans la guerre, alors que chez vous, chez nous, les Tutsis sont partout. Ils occupent même les postes de responsabilité. Ils sont là, dedans. Et ils ne sont même pas inquiétés. Toyoka, Vital Kamere, Atie, Maïna Mnogote. Toyoka est. Responsabilité du gouvernement. Deux, ils ont parlé des discours de haine. Je ne sais pas de haine contre le Français. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés avec la démocratie. Au contraire, ils font partie de toutes les instructions de la République démocratique du Congo. En commençant par la présidence, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, quel est le gouvernement le plus important, si nous prenons le nom et les sites qui c'est le ministère des Infrastructures, c'est occupé par Guissaro, il est Tutsi. Est-ce que Guissaro, on l'attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler. Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont dans l'armée, des généraux, des colonels, des majors, ils sont connus. On peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours de tribunaux. Tout cela a été démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique du Congo, fidèle à la vision du président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshilombo. Alors, Bandeko, Nabandi Boyoki, Kamere est clair. À lobby dans toutes les institutions. Et pas ignonso, Moussala ya malonge zali, les Tutsis. À lobby que les Rwandais seulement, les Tutsis sont avec nous, sont là dedans. À lobby bien, na présidence. D'ailleurs, Boyebike, Tshilombo a été nommé directeur du cabinet naïe, Aza Tutsi. Directeur du cabinet naïe actuel, Aza Tutsi. Mais si quand vous avez les pays en guerre na Ouganda ou bien guerre na banani. Hein? Parce que Tutsi, vous avez directeur du cabinet, Ndenge Mobutu a tchaka Tutsi, directeur du cabinet. Et bien, il est directeur du Bosso, il y a Mobutu, et Zalaka Tutsi. A Salaba Congolais boy. A Salaba Nyoso pour Mbokanaï, Rwanda. Alors, il y a des sous ba imposer soit Tutsi Tchawana. Kamere a eu sala ma déclaration pour nous préparer les Congolais. Boye ba déjà que jour ba Congo ba Tutsi ba pouvoir et les kilabinoté. Parce que na sena yebisibino que bazalaka déjà na institution nyonso ba travaillaka. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Kamere alobi même dans l'assemblée ba Tutsi bazali. Mais quand dans l'assemblée à Rwanda ba Congolais bazate. Alobi même dans Sénat ba Tutsi bazali. Kamere alobi même dans armée ba Tutsi bazali. Bandeko. Alors arrêtez de dire de n'importe quoi. Kengana ko sala boy. Ngana ko sala boy. Je vais réunir les deux chambres. Ah mais non. Les loyaux,
Kagame a comme grand prêtre na RDC. Moutounio soso banga Kagame. Kagame grand prêtre. Bisoso lobaneti mboa oa lobaka na kati lupango. Kende na RDC bandeko. Omuna pasi ya ba Congolais. Hein? Na bani na koso kisatabina ngo suba mibale po boyo kango bien. Voilà. Responsabilité du gouvernement. Ils ont parlé des discours de haine. Je ne sais pas de haine contre les Tutsis. Moi, je suis ressortissant ici. Donc, je suis bien placé pour dire que les Tutsis ne sont pas stigmatisés par les démocraties. Au contraire, ils font partie de toutes les institutions de la vie démocratique du Congo. En commençant par la présidence, il y a certains conseillers du chef de l'État qui sont d'origine qui sont des Tutsis. Nous avons au gouvernement, si nous parlons aujourd'hui de l'Est de la République démocratique, quel est le gouvernement le plus important, si nous prenons le nom et le site Kivu? C'est le ministère des Infrastructures. C'est occupé par Guissaro, il est Tutsi. Est-ce que Guissaro, on l'attaque à Kinshasa, on fait du mal à Guissaro, on laisse travailler? Mais ils sont aussi au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, au Sénat. Ils sont dans l'armée, des généraux, des colonels, des majors, ils sont connus. On peut donner la liste, mais ils sont aussi dans les cours de tribunaux. Tout cela a été démontré ici. Mais la délégation de la République démocratique du Congo, fidèle à la vision du président de la République, son excellence, Félix Antoine Tshisekedi, Bandeko, Nabanzi, pour Nambalami, Bali, Boyokango bien. Abi, ils sont dans toutes les institutions et ils sont connus. À préciser, hein? Abi, ils sont connus. C'est-à-dire que Babombama, Boyi Bango Tete, Bayibi Bango. Abi Pananga na Assemblée, Bazali. Ok na Sénat, Bazali. Alobi na bureau ya président de la République, Bazali. Na armée, Abi, ils sont des colonels, ils sont des généraux. Ah! Mais si vous avez une armée, des colonels et des généraux, vous déclarez guerre. Alors, si vous avez Zalaki, Olomide Moutalobakiango, ou bien un Congolais de père et de mère, il sera arrêté. Ne bakangiye. Parce que na Kinshasa, na RDC, so boyo bakangi mutu. Bakanga kaka, Congolais de père et de mère. Jamais bakanga étranger. So bakanga étranger précieux ko ya ba libérer. Bakanga mwana wa yaka na vélo nani. Eliezer. Na Kinshasa, azata na mutute, azata na famille. Oyo mutu na prison a yemta bimagai. Azoka so na Tanzanie so na Rwanda. Tant bakangi ka ba bimsiye. Kamere bakangi ekende musikete bakabisiye. Bono balanga Rwanda to tutsi nani azana prison kuna. Babugera, Babizima, banani, bangwana. Ba interpella ki nani osiki Jeannette. Patiki mbam, mbam batikiye. Hein? Mais Bamukebai, Basabi. Et les autres. Quel autre là-bas, maman, na yebi kutu sere moko bana asaka na Kabila, azaka secrétaire Kabila Katangese. Banda mama nani na bosse komune banda ba boma Kabila azalaka kuna asana ilo komote asala rien azaka secrétaire Kabila ba boma Kabila yeti le zakuna. Donc oyo so moni ebeme na barabara congolais so moni ba côté li procureur nazana procureur moko ba uta ko côté là ba bomiye congolais de père et de mère. Donc ba Congolais na mboka na bango eza mawa bandeko. Alors toute la seule comme susu awa et puis sabino mawa na pasi yango boyoka ya mboka na biso. C'est vrai que baboyi toloba balingi toloba te babi makambo ya situation ya est ata bazu ba mboka bino boloba te ata ba attaquer yo journaliste de boloba te bandi konanga bazola nanga na kanya bayonga bisika nyonso oyo ezwami na bitumba nazala maloba koloba pona bino e maloba ezosuka na motema oyo ba oyo baza kozwa mikano likolo ya mosala toza kosala
na moi nzambe apesi biso privilège tokokuta na jour soki nzambe alingi te tokokuta na lola soki bondimeli kombo na ye mais toza na pasi bakongole nyonso baza na monde boyebake mikolo nyonso toza kolekisa bitumba na mboka na biso eza na bakongole bao baza kotika bana basi to mibali to bana baza kotika babutu to bafamille nyonso eza kosila nazoeliki yake mokolo moko guerre oyo ekoappartenir na passé tokoloba likambo mosusu tokobosana lisolo oyo tobandoloba makambo mosusu ya mboka na biso akoka koloba mingi te mpona likambo na bino mpo bapekisi ngai koloba toloba makambo na ngai moko te bapekisi biso toloba babi bino koloba makambo wana te totosi bango me boyebaka epasi na biso eza na motema voilà alors bandeko na bandi boyoki bapekisi biso toloba makambo ya este toloba makambo mosusu me makambo ya este interdit yango nomoni bakangi olomide bazomenase ye interdiction formelle na RDC na tout congolais koloba makambo ya este te bazoboma bandeko na biso mais toloba eloko te basala bango oyo balingi mais toza na droit ya koloba eloko te abandeko eza mawa mingi eza mawa mingi nayokaki mutu moko azolela soda moko azolela kuna bitumba ndenge ezokoleka mais nayebi te soki nako komona yango zela nano obimi na 40 bon lozo nduki bakende na fond ngomona bitumba tozo déclarer makasi na makambo ezolekela biso awa na kati ya Goma précisément na bitumba bato botindela biso comme ba chef awa musala ezosala te ce sont des très hauts balinga mboka ekweya nayebi te soki na Kisasa bozo comprendre makambo ezoleka awa ou bien bozo comprendre te est-ce que renseignement ezosalama awa ezokoma kuna ou bien ezokoma te bato bazo continuer kokufa pe kosila awa eloko ya liboso 1 bato bino botindi bapesaka biso coordonnées soi-disant CCO ezopesa biso bacoordonna lokuta ezopesa biso bacoordonnées tozomiboma na biso deuxièmement numéro 1 au bino boteli biso a ya artillerie awa colonel Mulongoi lieutenant colonel Mulongoi un traître nde oya biso ya artillerie o ngai nazali azopesa biso toujours des faux coordonnées soki toke na tir kuna potobeta biso tolobelo côté boto salaka o ya lobita bobeta tir wana bobomi batu oya biso moko ou bien bobeti na bino na zamba pamba rebela za côté à côté soki olingi oloba atomboki yenda za colonel yende boy bo changer le biso colonel wana Mulongoi oya artillerie ou bokangaye en plus de cela Nyange chef danger oya biso ya yana il faut kokangaye troisièmement mbongo ya prime oya trésorier o basoda bazwaka yango 3 mois awa ezobima te tozozo yango te prime ya trésorier 33 000 n'habite soki ezala 33 000 mais abiso tozo 33 000 mais 3 mois yango tozozo te président sali ba tournoi na Kongo mobimba awa na ba makambo na propagande abiso na Goma tozui eloko te bazopesa effectif soki ya 500 ou 600 mais biso toza 500 600 te bana bato basili na kokufa awa tozo kendo beta batir tozo bima 4 heures tozo nga ba 18h 19h bapesa biso mai na sardine tokolia mai na sardine est-ce que c'est la réalité vraiment de biloko bino botinga la biso na Kisasa keto bunda awa tozo mai na sardine eloko liboso ya mwana teni eza biso te toza na teni te dotation ezate babombi tozoke nango oui babombi ezoya nango ebele awa okokende na bombe neti dernièrement na ke na 40 bombe na beti kaka te soki olobi olekisa bakangi yo babengi yo rebelle yoza nani yoza na pete nini yo landa nde o biso tozoloba mais finalement tozolanda o bango bazoloba yoza nde kwa fati yo kanisi yo nde kwa fati yo ndo kosilisa bitumba na mboka oyo yo yebi makambo mboka oyo vanda landa nde o biso tozoloba soko boyi donc na minute ezano netinga yoyo nakenda lisusu na kokende zamba te lobi kutunde nakende na zamba mundele kutunde a organiser ki to beta bombo to beta ki ye colonel wana tomboki azinga zongisinga ana kati aéroport est-ce que makambo wana bino bozoyeba ou bien bozana posa mboka oyo kweya bo biso siko totiki basi na bana famille na bakisasa na bambujimai a biso tozobunda nde pona ekolo mais ekolo ngo ezolinga biso te bakonzi bino botindela biso bakonzi moko bazana bango ba traître onga na biso colonel Mulongo était un traître ou bien botelemisa na ngai toloba ngai nde chibango chidiwa alenga nde pilote ayana o na 8
awa ni na abunda awa na kati Goma tokenda na biso tovandisi na biso ka banje pamba toki 4h to yozonga na biso 17h 18h ya pamba tobeta kana biso teza lokola to okende tala ndi match vita imana bazoboma basoda ba infanterie na biso poto beta obobeta te tozela ordre sesio eza corrompi bazolia mbongo M23 pour ces yeux pesa biso ba coordonner lokuta so biso to bito salila o biso moko to tanga to yebi ke to beta bakangiyo soki ba mono betika 2 bombes 3 bombes 4 bombes nana tinzo beta il faut ba benga commanda bia wana corrompi na ba colonel no azana bineti ko biso mulongo bon bandeko na longoli yango eza mo mulai mais na longoli yango po boyo ka même kuna ezoleka ndenge ni voilà ce qui boyo ka te na zolo ba na lingala mundele azo sakana na biso amoni biso bazoba amoni biso banyama balobi boy États-Unis, Suisse, Canada, Angleterre, Irlande du Nord na Union européenne mobimba balobi toko kanga frontière na biso te toko construire mur na Rwanda te toko signer accord na Russie te toko iko boya ba nyamulenge na kati ya ba institution na biso te il faut la représenter c'est obligatoire leur présence ils doivent avoir un quota na armée na police na gouvernement ba service national na service ya renseignement nyonso tokoki ko exécuter moratoire ya peine de mort te nani diplomatie nde l'unique façon ya kosisa bitumba ya est toko bunda na Rwanda te oui Rwanda les protéger oui na question ya nini ya négociation na M23 question ya est il faut tout sur la bien pour frontière les amalamu te entre les deux pays il faut frontière il y a Congo na Rwanda ba boujango ba pesa Rwanda mabele à peu près 300 km oui alobi FDLR Congo et cause à suna FDLR te il faut to benga ba FDLR nyonso baza na kata mboka te 9 alobi il faut to solo la na M23 na AFC ya Corneille Nanga to solo la mo bien parce que bango basi bazo déjà parti mobile monene ya mboka tokoki koboya kosolola na bango te po tosala brassage na mixage ya sika 10 balobi tozela toyamba 100 000 réfugiés congolais oyo bazala na Rwanda bazonga na Congo non bandeko trop c'est trop il est temps que le monde sache que le Congo il y a des hommes. Il est temps qu'on sache qu'on ne peut pas intimider les Congolais. L'ambassade Nyonso est Kangama. L'ambassade de Bamindele Nyonso Zanakatamoko est Kangama. Ils sont nos ennemis. Ils nous ont déclaré la guerre comme maître. Ils sont nos ennemis. Bitum, c'est une guerre clairement qu'ils n'ont rien à foutre avec nous. Ah, voilà. Alors, Oekoya et Ya. Tout est à l'avantage du Rwanda. Tout est-ce que ça l'a taboué est à l'avantage du Rwanda. Donc le Rwanda est plus important que le Congo. Parce que vous voulez nos minéraux et vous devez. Donc nous nous battons, vous venez nous lier les mains. Tous nos chefs coutumiers. Vous vous trompez. Tayangoyo. Vous vous trompez. Chef coutumier, Binoba Belé. Taekoki. Tola Kisabatoyo, Eza Epana Biso. Ah, Eza Epana Biso. Atana Bandako na Bambala la Chute. Bamona Makambo Bako. Bamona Namute na ba chambre na Bamona Bambassade wana. Qu'ils voient, vont visiter Bambo. C'est pas sérieux ça. Bon Sala Nyonso, que toute la population se lève. Goma, Bukavu, Lubumbashi, Kananga, Mbujimai, Kindu, Bandundu, Matadi, Kisangani, Équateur, partout au Congo, lèvons-nous, il est temps. La guerre n'est plus cachée, la guerre est ouverte. Ouais. La guerre est ouverte, ces gens ne veulent pas que le Congo nous appartienne, ils veulent nous arracher le pays. Parce que comme ils ont... Tant besoin du pouvoir ya koyiba, bo sepelaki. Siko ebebeli bino
bokomi koloba o te bozoki pouvoir ya koyiba eza mawa bomona procureur vraiment mwana bato bauti koboma tala procureur bauti oboma na kote ya kinkole kuna bomoni procureur ya bato bakotile na ndako na kati ya Kinshasa sécurité eza te bokotala nde pai bakotelaki ye eza lakisa bino nde bakotelaki ye botala bomoni bandeko bomoni nde babuki nde bakotelaki ye babuki place wana epuis bakoti voilà donc bomoni nde kotika bango te ntango bazokotisa motu beta ye lisete be bakoboma yo bango mpe bazwi bamwa eloko moko eya mawa ya bandeko mboka RDC bato bakoma koloba totya ata moto oyo mpona sukisa totya yaza moluba oyebi bandeko makambo baluba bazolobaka soki olandi bapiero na baluba olandi bawakatya bango tu bakotikalaka jamais koboma bango bakotikalaka jamais kokanga bango ils sont baluba soki biso tozoloba makambo bango bazoloba ndeza grave. Voilà, donc nakotiela bino mutoyo ti na bani 5 minutes comme ça. Bandeko na ngai soki tolingi to bandela Congo, soki tolingi Congo e mata, Congo e bandela Félix na équipe na ye tolongola bango, soki tolongoli bango te, en tout cas il faut s'attendre que tokola makambo mosusu boyoki ke non parce que makambo toza koyoka oyo ezokosala na Europe
bandeko boyoki oyo aza moluba boyoki ye ndenge azoloba akumisaki bango na ndenge aosakana te me lelo oyo esimbi lisusu te aza oblige ya koloba oyo ya kokoloba bandeko botala oyo Allô bandeko permanence à IDPS Voilà, donc permanence, il y a IDPS, makamoleka kuna lobby yangoana. Donc eza mawa badeko, eza mawa nazo sukawana. Voilà. Par exemple, quand on reçoit au Congo des rétro-commissions d'une affaire, sous d'autres cieux, c'est illégal. Mais au Congo, c'est légal. Ça tombe plutôt dans le sens de retro-commission. C'est pas du détournement. Bandeko, ce n'est pas du détournement. Au contraire, rétro-commission.
Merci, merci, merci Bandeko. À la prochaine occasion, merci.